Bonsoir. Eh, d'abord le côté lumière, les amis. Vous allez bien ici? Vous allez bien? Entrez, partagez, mettez de j'aime. Entrez, partagez, mettez de j'aime. Partagez massivement et puis mettez de j'aime, comme d'hab. Donc, c'est ça. Entrez, partagez. Eh. Popo sa Congo, elle dit, tu vas te Partagez. Entrez, partagez, mettez de j'aime. Là, tu continues de taper sur le œuvre d'art. Partagez, mettez de j'aime. Donc, c'est ça. Avant de commencer, je dis un grand merci à ma maman chérie. La CPI Jolie Cabello. En désordre, Jolie Cabello. En désordre, la CPI Jolie Cabello. Ma maman chérie, je t'aime beaucoup. J'ai dit sur ça, la pose est perruque, il y a bien. Il y a qualité. Il y a ma perruque, ma produit, il y a Cabello. Sur la pose, la produit à Cabello. Cabello n'est pas bâti. En tout cas, Jolie Cabello, la CPI, elle là pour la bino. Et puis, sur la pose, il y a Cabello, il y a qualité, vimba et côté belé. En tout cas, on a pour ça 12 pouces, style icolo. Jolie Cabello, elle là pour nous servir bino. Ma fille au Bazouaka, ma fille au Kolopete, et dans la danse, c'est ça, moi, Jolie Cabello, la CPI, Moukonza, ma Cabello. C'est-à-dire, il y a Cabello, il y a qualité. Donc, so, on a fille à Sango, on a fille au Zouaka, fille au Kolopete, on a pour ça perruque, il y a solo, il y a qualité. Donc, la plus adresse, c'est ça, mon cocher, Jolie Cabello, la CPI, ma maman chérie. La prix encore abordable. Et puis, livraison à Bango est là partout. So, on a la poto, Eurocoma, on a l'Amérique, on a la Kinshasa, on a le Lubumbashi, on a partout dans le monde. En tout cas, Cabello Eurocoma avec assurance. Donc, c'est ça. Avant de commencer, en tout cas, ce que j'aime, Bima. Ah, Maximo va j'aime, et puis, Maximo va j'aime, et puis partage et Billy. Les autres, ça a bordure à désordre. Merci beaucoup depuis beau Michael Melo, merci. Oh, mais là, tu as mon bébé, mais Wata, on a pris la 6G. Donc, Fandana. Avant la maman, Wata, la bonne, on passe dans le long. Avant la maman, Wata, tu as maman, Pasteur Moïse. C'est lui qui apporte Moïse. Depuis Kinshasa, au bon moment, la vidéo ont circulé, on a une page nanga. Donc, on a checké photo, moi, ya fille moko, la photo ya, et Moussa Lanzambe Moïse. Photo, on a posté, on a la si. Patumsu, asa Moïbi, asa escroc. Au moins, ba fille, bon, ça pas malédiction, kaboui. Déjà, mon toit, c'est Lanzambe. Donc, on a tout les bordures. Tika relation est la sincère, Lanzambe moko. Donc, on n'a pas qu'à faire la bande direct dans la bande wana. Si la relation est la sincère, ce qui est relation est la bébé, tout est la bon, ça n'a pas si qu'elle est charge na yi. Ba fi to comme le koso mbongo, to comme le kuta, ta ko ça ça nzambe makambo pona zo makambo. Pour le roi Peniel, ana bébé na maboko ti. Peniel azo fa na bibwa, et pas jackpot, na ndaka jackpot na camarade na Eliane. Asala jackpot ba aventure. A baby c'est les réseaux réseaux sociaux et tout a zo baby c'est Instagram a bloqué les TikTok motema mabe pour ni na pour ça jackpot a pc mbongo a ke bisala ba vidéo mensonge ça te fait la tata na maman na o tout ça et là ça biso ki ata ko basala nzamo basala escroc basala kaka victime basala kama mabe na misha batu mutiloko nga bombate moi je pasteur Moïse Mbiye nga mbiye ou rien mais makambule penye lo sala elinga ndeti la kwa Mbiye mutana sima na e ou bien ba no sacrifier pasteur Moïse Mbiye non Mbiye na sima penye te mende penye yo mo za ndoki ya vi na yo en tout cas makamba penye yo mo ndoki ya vi na yo
pour éloigner ici la raté. Biso to bota mibali to kabwana. Yo no bima mobile na 15 ans. Yo sa moi c'est liboso ba balo na 15 ans. Et ba maman biso kala ba so ba zemi ba obala ba 14 ans, 15 ans, ba 13 ans. Yo sa nani. Yo sa nani. Donc le mois da ba peigner ce que ba zé belende ti fille oyo asali pasteur Moïse chantage. Moïse wana la yebi na kine. Pasta wana anobo boto de 1 gentillesse nende robomisa ye tabande ko yebise chaque fois parce que vous êtes trop gentil na ba fille omoni ndenge yo utono ba lubumbashi ba Goma ba fille ya kin kande ba ya na église ba ça pas problème papa sunganga papa problème papa boy yo mona fille que tu de la pasteur photo papa regarde moi pasteur azon sur ma fille tu es belle c'est tout musu so ko sala ko koya ko na église à cause que vous avez professionnel parce que moi comme open up aussi vous comprenez donc bino boka permet la pasteur soka bimina yote ou comme kolukele ba problème nga na pesa pasteur Moïse nani apart Moïse wana on a tie photo de awa na pesa e conseil ne psi tika ba fille mon maman sur le na TikTok oh apart a kosi muta escroquer mutu oh batika ki torsini muta uta Goma ana famille na Mbujimai azana na bandeko na Lubumbashi bato ba uta da ba côté kuna ba relation na bango likolo oncle na zote ka diama auti na famille nzalati so te déjà place avant na cité verte au monde ke muto yo déjà place à uta simba mbongo ana ba kara danger ana famille o ya diamant en fait ba te ka diamant siko avant comme non musala nzambe makasi azaki déjà la relation na famille nae abana ba mbongo na bango yoko yel lelo lo bake aza escroc asimbeli mbongo asali aza escroc pas escroc kanana ba fille boti kana un peu ba ki ndumbe za mutama kolo ba futa kabino pour no sali ba sala nzambe en tout cas pour la Moïse pas no sala 10 000 émissions dans l'axe combien de fois tu es menteuse mutazo tindo wana eza mwasi na ex femme na ya kala mutako mo sali ba chantage au nyonso pour mo na tina ba TikTok ex femme na ya kala. Loka moi ça qui m'a na mbongo ngana mona cité verte na bien loka moi ça qui m'a na mbongo ne moi si quoi comment luka batu pour passer les campagnes à ma bé on doit arrêter botika ka mikumba basala nzambe yo moka juger bango yo za nani po bano juger a escroter na bien depuis cité verte na bien na bandeko na mususu wana atika pe kozala escroter ba chantage no sozo saleli na TikTok wana moyibi azo côté mbongo bomo na bege azaki jeune garçon era na sikino na ba tatouage akomena no musala nzambe te era ko musala nzambe abandonna tout ami pesa pa nzambe oyo bebisele makamne pourquoi bimisa so ba preuve obozaki mutakala bino mbali poto ndimo bimisa ba preuve obozaka mutakala na chambre poto ndima yo c'est du mensonge to lembi bino ba fille to lembi bino kokosa basala nzambe makambo botika Moïse pema ana makambo na ye asungaka batu aza social akabelaki auta koyamba prince babi apese boba mbongo kuna lo bino ko aso muta bandi kosunga batu ale boko mulukele problème botika Moïse ata 10 000 émissions avant na banana na cop na ye ke botika ye botika na ope muta ye kinisika osala l'église na ye azana makambo na ye azana ba onction na ye boko muluka bo kasser na ba pasteur musa ki chassa boza derrière ba fille po botinga ba fille ba kasser ba pasteur ba jalousie na bino ko bomisa bino muta utine libanda ye ko s'installer na Kinshasa jalousie nini botika ye après qu'on a zongi na sujet na bana na sujet maman na boduga déjà maman yo soki kali c'est be maman na onyema ki zengi déjà maman na boduga aza mwasi ya directeur edi badiata soki mobile no sa la place wana 1000 fois ya kolinga place wana parce que ça ndira na bino bozo 10 francs. Il y a d'autres warriors bavandaka na TikTok bozo sela batu ba warrior loko ya bino ba video ya kodenire bango ya kofinga bango ya kolobake bayo bebisa orchestre fali bayo bebisa orchestre fali déjà ngaboy so na moni warrior aussi là ndete équipe fali analyse na mona kana problème muto ya kizengi
Parce que avant yo comme fanatique à Fali wana, le cube de Fali existait déjà. Jo Fali a zwaki initiative au l'orchestre na ye. Nandenga zwaki équipe wana, yo zalarati. Yo lingi Fali pour moni Fali na TV, moni Fali ba moni to za réussite à bien, équipe na ye za bien. Yo mo e bela boka za chasa l'équipe la mo za instable. Bela mo ba leader wana ba za stable. Bela mo ba leader wana ba kenda musika, ba leader wana ba nyata tapis rouge. Biso beta de parler la défense le bango mettre fois mais sur les cas où son excellence a tiré sur écran j'ai na Kinshasa et les candidats na Kinshasa bosi mona bureau ya nani to entourage artiste ni sala makambo sur les cas où kasala déjà Edi Badia to ko tekena ba bêtise le directeur fallait ça mailler le temps nga cha directeur ayebi le pourquoi cha directeur wana le cube de Fali nyos bo mona on va faire gagner la merveille mututu asa utile na domaine na ye yoko ofana na kitite o bando finga ta musuna na boduga Nana Boduga est intellectuel, Nana Boduga n'a pas diplôme, Nana Boduga tanga. Mais dans la vie, quoi, il naître existe à rater. À ça, là, qu'il y a la naître, mais bon, qu'est-ce que c'est une mission a été parce que baby, qui a ça, moi, c'est dit, badet, c'est Fali. Déjà, ma mission, que ça va banga à Fali. Tu comprends, bateau, bazan normal, ayamba, ba Jos Diana, ayamba, kabate, bele. Mais ba musicien, ayamba, ba jibé. Ma musicien, sous son banga, nek, ah, moi, ça, directeur à Fali, et sim, batena tika. Na restaurant, bon, musique, n'y a se bétarati. Oh là boduga sala matin midi soir so ba pesi yango sala mota mutu ana tâche ne potika ko minimiser ba tâche baninga yo vandi na téléphone au pesi longité au métier anonyme mais un peu so finga na boduga parce que tango bato bazaka ba warrior te ba ka ko finga biso boka pasi ani po bino monde bo livre biso pa na bango un warrior aso poster a chrétien mutu asa warrior bo minimiser misala batute hein bo minimiser te lelo Robino, nazu exemple peut-être comme si y a Robino, nazu bien affilé pour misaki album. Yemo ka album na mbongo na ye, yemo ka misa, mais anga sa promotion ezala la télé et puis bah tout fait pour le belango. Mutu na mutasa na domaine azara na spécialité na mo en fait. Bolinga ko minimiser misala ba chronique foati we poani. Bo minimiser ba to ba lobela ba artiste poani. Ndeti bwe na bimisa face na nga yo tam so za page. Mais ngana yo loba na moment où papa lali fallait osa ba tâche nyoso te fallait o commander bo fallait o beta conseil mais nani yo fanda pa pesa ngo elenga pesa no information c'est tous les jours qu'il fallait ça qui mission non fallait ça qui mission tous les jours te mais ben information fallait et ils ont pas Jaël et ils ont pas Alexis ils ont pas Valdi et ça que a biso muto yo pesa ngo elengi ke et ça to pesa information directement. Oui, rançon na zana sanka, mukoni a longola sanka. Mais vous-même, vous pouvez minimiser biso, ce que soit fingi biso, passe à ni boyoka. Passe à ni ne soir à bino. Parce que bino ne bo livre à biso na musabat. Bon dimna musalo, c'est un grand boulot, ça demande l'énergie, la tête, et puis l'imposition. Et puis faut ça à keba. Biso ko to na danger ko lega bino. Bino bocha bilungita, biso to na danger plus que les cabino. Yebisa na bien be ba poignarder na kufi. Bas fallait so bi cercle cher catafal qui na kin matanga ko sala 6 jours ba pesi famille na ngambon et remplacer Jaël était em so makele la Jaël wana et manquer famille na nga mais boya ko voya na kiti ndeti Jaël wana yo makamanga na sala yo salango tu viens faire l'analyse parce que nga na leki na lobby yo salango bebe musique te botika ba nana boduga wana a joana ko za la naître mais ba musicien ne ba sala que toi tu es Fali siko asanini Asanine, à se priver à moi si à Libala, à Fanny, mobile n'est pas à voyager, à y avoir des mots à voyager, et je pas na posa John aé. Mais na moment na mobile n'est pas qui moussala, mobile n'est pas à na Fali. Le quoi est bien que ça place dans ce liaka, et ça moussala et mobile nanga, je dois garder ça, je dois me priver tant que na ba posa nanga, pour y arriver à ba période nous sommes ça comme on a posa mobile ma quasi. Biso ba c'est ça, la période nous sommes ba mobile. Mais quand la période nous sommes biso mobile si tu es bien, oh comme la soif mobile débordé, pour ça qu'on mobile nao. So période année leki au baye no mobile vandi nao. Même sur la période où on a mobile ni à la voyage. Yo va na kitu ndo finga ye. Pourquoi fallait apona mobile ne? Pourquoi fallait lingaka ye? Parce que mnana bodu ka vandaka. Ba musicien fallait ba yamba bona catalogue please. A osala be mission, a opes information. Yo salango a voyager na zeme munene a e concert allo na mobile ne. Avant nanu aza fanatique fali. Pour ça, ça fanatique a fallu te olinga mbali na sa pa mutana yo linga te.
Bo vendre ndeni ono finga mutu na TV o asa mutu na biso mo bo banano ndeni bono livrer biso so ba fingi biso bo komi ba finga ki e banano ndeni tu m'incites mais moi je travaille c'est la tête ngala se priver mambo belé yo kasi nde baninga bakina ba mutu mo bo akabaka batu mbongo mutu mo bo azalaka bo yo pe fo okuri po lia kuna bakoki po benga okende mais okende te parce que toi tu es fali. Mais les qui ont pu, moi j'ai des enfants. Emso yo mutumbongo chindelenga ekokani tena muto alinga pesa kuna emso akabla ba fiba $16,000. Ye akabla ba fiba 20,000. Yo sko kuno ko komati. Ale yo va na kitchen ndo finga nga yo. Onga la ko se privé yo so ba pesa ko se privé. Tam so na likama mukeka yo longwa mais nga vandi. Boti ko dimina bato Boti ko minimiser bato c'est un grand boulot. C'est un boulot. Donc, ça, même si on kili, c'est que c'est un boulot. Fallait que tu poupa, yemoko papa, après ça, valeur na biso. Attends que, bana batu ba bunda. Nyonga miso, amaso poto. Yo va na kicho dimninga ndeni. Combien de missions to salara? T'as des missions to sala pour nous défendre Fali. Yo, comme la page, mais au sala mote. Yo, sala une mission anonyme. Mais au sala, to bimisa face. Pourquoi ne pas m'obéir ma face? Parce que vous avez ma famille. Parce que bwana mibali, parce que bwana babana, mais biso to biso ba face to signer yoma. Yo kasi ba chérie na biso pe ba peksa biso makambote. Yo kasi biso to na ba belle famille te. Mais tant on que c'est un boulot, pour moi c'est un boulot. Na fani parce que na sa fani ya papou. Na ko défendre papou, pour moi c'est un boulot mais manga poto de bato ba entreprise musu se memi bon poto. Bo ko dîner bato. Lelo so ba fini na boduga bo beta maboko po bino batali boso nde boka ko fini ça bo mo pesa banguna temps jale nani alinga côté maza warrior fala lo ba warrior za la famille bino wala ba mo bo mema mana mo pepe tanto plutôt nga ko détecter loko bozo ya mais yo va au fini nga tant e comme jale za kina raison boko funga bambanga be boko finga bato na pas ça fina félicitation na ba warrior tout ba fidèle. Maman Chantal Bomolo, Valéria, Tebelo, fidèle. C'est bon. Tous à ini. Oh, moi, quand ça ini na baningate, tu n'as pas parti, on s'en fout. Tu m'insultes ou pas, je suis warrior comme toi. Il y a un gars qui a motu qui n'a certifié, warrior certifié, papa yebinga. Je tombe sous papa yebo après 20 ans. Tam sous au PC mbote après 20 ans. Mais ngasiko a yebinga. L'importance pour moi, il me connaît. Je profite na simanaye pour nos enfants de profiter. Et surtout moi, moi je m'en fous. Et puis na autre l'émission, Nene à Salaki, je suis Nana Boduga. Nene à Timu Koye so kufa Nana Boduga tu cause affaire agitée. Tam sou bien bien té. A cela non agitation, c'est pas faire agitation ça ba Virginie Manganga. Si yo kanga bien Nene à Timu Koloko kufa, yeba ke Nana Boduga tu cause affaire agitation ti. Nana Boduga a publié qui zoba keke. So telle publication Nana Boduga a publié avant même moura sala ce qui direct. Rapport ni les a muta publié qui avant na muta sali direct na si. Pourquoi tu vas pelisa moi tu vas alimenter ma cambo dans les cambo place de cambo ezati. Déjà c'est faux, manana za agitation te. Donc bon là mon nge comme c'est zoba. OK ba ke grâce témoignage à place nini. Mito ana à place nini. Mito à place nini. Mouta qui parle de tout simba ta kenda mais on a fallu yuma fallait ça église à ça prince be konda après de lo konjoto a détecter abat na musika vous comprenez et puis yo fifi siwa na yo ye bisopo lo ba ki so muta ye o tout a fallu na loke vidéo na 100% no nimba longola ngo biki pour na tala ki yango yo no beno yelo na zoba te pour na ko belo bêtise. Déjà, premièrement, dans mon émission, moi, les questions, c'est un amour. Ngati na kufolo chuko banga mourate. Nga banga batute. Nga chuko banga mourate. Ata wata zui et l'ombe c'est nga banga ngati. Mais on a de l'obano fifi siwa. Remplaçante ya baninga nyoso, basi nyoso Congo yo zaka remplaçante na bango. Mali bundu mabele kobele yo. Yo kanisi yo na kobanga yo to komo lobela wato niti ba sapata wata moto banga ozate wala crédibilité ta. Comment ça fait-il yo que le bana Alexis yo discuter na Alexis o lo pe ceux qui Alexis et dessous n'ont touché Fali yo et loko fallait passer chance émission et loko a remplacé abatu kana RTG joue chaque dimanche kendap
RTG oyo ozwa chaque dimanche ekenda et si là ouais Senti ouais Roger ouais Muchi okonolingo mbala Josepha bombo na bokolo pa na it Josepha chaka bokolo opesa merci ba pesa na mbwa hypocrite oba sa camarade na grâce te mo deux hypocrite ba tambola yo la ça que yo lingi wata ko likabat pour ton information quand tu viens on va na kicho le baké Alexis ouais tu yo finga ka héritier na zong ça non est débit Alexis ouais tu wana auto c'est la promotion et chemin de la gloire arbi ke banzembo za kitoko tout ça muta baby si c'est wata parce que wata mutasali audio na poto alobi ke soki mwana na chelinga na se parce que na confisquer ke na ndako na ngata to betaille mais wesh c'est quoi ça déjà na kini mutakanga Alexis na kata ndako betaille azate na poto pe bata wata ba betaille te so mutasala na propre volonté telle que ah obeti bien banzembo bien c'est bon Alexis vous faut betaille maboka côté libino na place boza batute boza vide Otala ke bata faire ba finga bino batutu ba finga bino wata ko sa défense ti Alexia bi banze moza bien pani wata osala bi audio lo bake soki Alexia zolo ba bongo eza pongai na confisquer ke na ndako na balinga ba beti information lokuta yango Alexia sidiki nazo ngamio na debi fali mukoni na vana kitsa sala wata mabe fali mukoni na vana kitsa lobela wata mabe c'est toujours wata tangu wata ya Charlie Paka aleka liboso aloba wana makamba bana basi a traité fali de moi na mwasi pour vous le bat spiritas c'est bien biso comme to bandara so calcula wata te pour Alexa ça l'émission o a finga ka so pe wata parce que dadi mola aleka la télé de borda toujours e bandaka na bata wata dadi mola aleka la télé a finga fali de Alexis pa kokate a attaquer wata mais ya dadi mo lokola sana succès ti yo kanate ya Alexis weche bima Alexis impoli mais bozong c'est monsieur dadi mo bon mon impolitesse ça sera contre Fali c'est toujours vous bobandaka tant beso to ya ben impoli nga déjà watako asela nge belé mais tant yo comme belé yo comme sko kende tiki no banga wata te comment mutu mo ko sa bindemi Congo mobimba Fali a calculer na Congo Fali asa fanda calcula wata toza pena ba réaliste bata wata ka babandaka tozi mwana na adeba afinga Fali makambo salité mwana na héritier mutabimisi na prison wata zo courant ya makambo adeba lobaka mais le kola la succès to betaka kara tozi dadi mola ya sans problème aleka atela finga Fali tozi mishka musicien héritier aleka afinga Fali tozi ya Charlie Paka combien de émissions il a insulté Fali mais tout ça on ne calcule pas biso total la maman tout ça focus sur maman papu biso tout ça la tokumisa Fali mais bata héritier bakumisa héritier te ba ko attaquer Fali ya Paka loba ke faut mettre tout ça la polémique na Fali pour ton bénéfice que tout ça la polémique na faire donc faut même finga Fali et vous en a bénéfice et loko etika la archive à vie na cause quand partir na zongi chango au mon niveau ba bon di ma provocation na Fali que faire parce que Fali a fait quoi Fali aller quand la télé alobaka je ne suis pas au courant pour la makamba featuring na wata leka pa fifi suwa a tourné bossa ki projet mo bossa featuring na Fali bobo wata zo répondre so pende nini na gentillesse ba journaliste ou Frank Stema ya ba Fali dit je ne suis pas au courant wata leki sangote wata taka Fali ngana leka nani ngana saboye ngana simanga loka katanga presse et le makambo oyo wata lobaka wala rajouana wata ya kanango soka répondre que on passe le obongo ngeza bien donc pour na bino Fali mabele pété à Congo pour la sangue mission moko onga Jaël la fane na fingi héritier parce que la larme de papou chez moi pour la sangue mission moko onga la vana na finga wata bola sanga pour bino boza kana monopole yoko attaquer biso bola sanga place moko onga na finga wata de borda toujours je suis reconnaissante mais pourquoi wata ça na arrêté parce que nyo les wata il est au courant de tout le 12 ça vient de wata parce que orchestre na bango pas il fallait qu'on mal aimé ata sali mu de l'autre côté il faut qu'on attaquer Fali chemin de la gloire et bimi beaucoup ko sel ngo promotion te ka seulement toucher Fali po biso to sali bino nini biso to bandi bino wapi bo expliquer nga bo la sanga place ko biso to bandi bino problème c'est le réseau fin héritier chaque jour
Wata leka la TV. Abeta conseil dans stade de martyr dans salam piaka. Batu ba sekaye eza bata fere. Eza ba sele yo. Biso to sekaye. Na ba biso to loba. Eloko wata batuni soki abeba ina fere po anini. Bata fere ba fineke. Wata pesi réponse ni. Na he bahate pourquoi ba finga nga. Na lamka na mona ka bazo finga nga. Parce que wata bosa ni nemisha sa na poto. Alors ba sa dernier fils. Ah nga lo banga ne. Nga ka le roi de la forêt bobo. Ania bango. Yango bata fere basilika ke yo comme ko wela ki dernier fils et puis so nié fere. Tazo Congolo, combien de fois c'est les missions contre Richie Watana va diminuer de moi na bouquet. Jou faire un stade de martyr. Tazo Congolo bani to botola enkodi a moi na bouquet. To l'accès que 20 ans na lingande fere. Pour na nini bate Richie bosse la ngo répliquer. Donc Richie a banga a fere, a banga sele yo, a so banga falite. Pour fallait saler nini. Parce que quand je vais venir parler, Jaël, yo finga rabatou. Na finga rabatou sur base de quoi? Sur base de quoi? Donc, héritier va attendre ma père de fer. Modèle fer à so finga ena bata fer. Parce que ba kindingu wana. Héritier kabela bilamba lelo. Après 2 jours, elle est fingi héritier parce qu'elle en a fait. Kindingu a na stade de fer. Kindingu a na francophonie. A na fer. Kindingu a na fer tina nako. Pas ni to kindingu a finga héritier moi la muke. Ah, pour la nini héritier ko ko tinda ba le bla kindingu te. Pourquoi attaquera fer était? Pourquoi? Pourquoi? Tu as peur de feu. Faire il est qui? Poyo bangaï. Parce qu'il y a des gens qui ont lobaka, et qui ont piqué. C'est des martyrs, des hommes, c'est sima. Et ça, c'est le comment Sonia Kita. Ou Michel Bom, chemin de la gloire, oui. Ce qui Alexia Yokiango, alobi ke banze monoza kitoko. Est-ce que ça moment où ça le dio lobake? Petit on a ce qu'on le bon parce qu'il a confisqué qu'il n'a pas qu'on a pourquoi kosi wata? Pourquoi kosi? Pourquoi kosi la mutoko Alexis Makambo? Pourquoi? Mutalobi bola muno asali mabe. Mutalobi bola muno asali mabe. Tout le monde alingi yote. Okumi c'est le ah tu vois tout ça les monsieur comme si c'est le c'est le c'est mon frère c'est le elle qui kuna pa na kita pai pai aniati wata ndeta bomae wata yete ayete faire bano ba keba ba saloger bata faire bazo niate kuna mwana muke bébé musicien lia chemin de la gloire on a kwanga pani wata oyati. Donc pour wata il faut insulter Fali pour tous à succès même à l'occasion de rien. Mais à la grande liboulou pour toi. Dans la manquer au respect, mais non, il faut vérité. Tu es mal conduit. Tu es mal entouré. Vous avez conseillé bien té. Na moment où siko wata. Wana ferité. Pour biso soto monde de bo kende no likolo. O kokate. Wana sele yote le roi des interviews moi nanga. Pour cela comme moi nanga. Déjà na lekai na comme ça na sinanga. Moi la tabe missionné ça la suba bezité. Makamne ça la suba bezité. Pour nga mona bende makambo. Na si c'est na piou. Na l'action que nga la petite aigle no diminuer pe na si sai. Asa la interview na ko répondre té. Ko si la ceci la ngwana. Angelos ce que Angela ba ya maman no moko. Siko tomo zo ko kuna ti. Ozo yawa. Wata on go sa guerre na Fali sur base de quoi? Ta moti na mona na mabele koya mabele solo qui cita o mabele koya yo fifi siwa yo siwa yaka yo fifi siwa yo na le monopole lo batu yo san nani yo loko salité solo c'est mabele mulunge yo eloko mucha nga bimana aipse baluka amona ka ndolo nga blama mabele leki mutolo abiso bombe ku baluka na ndenga sima o kama ne na yebya ngwe linzanza o dama ba mission sa Congo yo san le loko lo bala biso yo. Yo ne loko lo bala biso yo lo bake soki Alexis Wechaye no tout a Fali fifi no zelo tout a no Fali tout a no Fali tout a no Fali fifi siwa osen poli e yo ou vous ne plus soki Alexis Wechaye yo fifi siwa zo na ki chassa yo loba ki oza visa Londres. Si le non na Londres te. Toi na kin mito mo bo fi mo bo tamutali kolo munene tufuma. Fi mo bo tufuma ko ba tube formol. Fi mo mabele le ka tuna njoto na munene. Et tufuma remplaçant ta bani yem bala baninga.
basakana ne ka batiki eloko moi ça bébé buchu loko kwa buchu muto esa rate malongo bilamba bimana bololeo matabisa basi nyoso yo banoka sapa yo finga watati yo fifisiwa yo finga watati bibo zo fana ba fabricants no kuna yo finga watati lelo wata koma elengi obanda kutamso tozo landa wata équipe nationale bake bana na ben problème misa bonga mikano ko pade bona maestro lelo lemba maestro ateki yo 3 bae lelo lemba maestro pour le héritier wata fabricants zo finir kuna bazo traiter de tous les noms pour nazo kene kota te pour nazo ke lobate fabricants zo melisa wata pema wata zo konsa débat la fabricants te azo ko même pas konsa polémique donc vous la mabele pète la c'est nous mabele pète de vous donc wata zo linga koleka fali na polémique na place polémique ezate parce que tant boke na boye ba ke j'ai la koya et ça biso piquel album no etika kala minoka batu wata beti kitoko banze mune kitoko mais ezo yokana te pour la ni bobo qui ba tiktokeuse pour boye question ba ki tiktokeuse on sait le vidéo mais tiktokeuse on sait une fois deux fois quatre fois et si les bango ko ba sala ba promotion ba boutique na bango ba promotion ba kamla bango bana mulongo na bango yendeti ya bisote bana promotion ndeti ya bisote wata boke bata tiktok asunule bata ya YouTube lelo qu'est-ce que lengi ozonga na YouTube lelo ke lenge ba koni fuat complexe wata loba na biso ki ngabata mafinga so pa na ngati ngabata na benga na bango ngaboye to amakambo ko buka na te so to bito vanda no kusen internet quand bo mona biso mito sala te bo to se no na réunion l'internet bozati yo dimina batu wata o minimiser ba youtubers o comme yo kelenge ba youtubers donc fallait pesi biso valeur de surtout ki sibino mais na pire boule de bondo c'est la so campagne ma be bana na ba finga ngaba bilo kana ngoso na kesa ngate po ba leader no so ba lemba il y a d'autres personnes ba lemba te ba bimisi batu libanda lelo yo kelenge na bango wata non tu exagères kanga batu sola na fifisiwa asakano chaque jour so za na kina ba répétition pardon kanga ye po akoka gero to kima ya makasi akokango te akokoka na ye te atozule mu a renfort akokoka na ye te si wa yo za nani yo madame wata po to banga yo madame wata ba banga o pape ce qui a Alexia na ko toucher fali fifi je t'attends moi na game ngo no zero album le mino moko te sala succès te retirada ti lelo e beta album tout wata beta la vie comment ça fait il album a calé beta album a sikatu ba générique qui nyonso tout wata mo s'exposera ala la muki na sa 32e degré ala la muki alobi boy tango nyonso la sa 32e degré bato ba 100 degré bazali nyonso mo te ke bazo melao What kita, la pire boule au nom de Seigneur, même place à Zala Yebi, what actualité kita. Mais comment bimis album, ba émission et les cas album, et comment les cas, banzembo na sixi. Toke musika na la mama, ba postan générique ya wata. 18 heures de temps, et ça va 3500 views. Le bilan va poster émission ya wata. 5 heures de temps, 8000 views. Siko, ni eta na makas, émission ton zembo. Ba tuboka nga banzembo, oui. Boko nga banzembo mais eza wapi yango nde toyoka peneke emate ke ezongi wapi yango nzembo ebeta di so tsheli mutu retirada obeta epani retirada ebeta po promotion efandaki YouTube elobela epesa makambo Facebook epesa makambo lelo so na yebiso depuis album awate bima opesa nga video ofifisi wasala aokangisa ba fan banzembo opesa nga video ofifisi wasala aokangisa ba fan banzembo opesa nga video o biso tolo bi oyo fifisi wasala kitoka ngata e bandeli ti suka ya nzembo ezati bato bakangi banzembo to mosusu bazaka ba spiritas mais ezaka pe plaisir ba voisin pe ba yoka pe ba kangango bino boya plus na polémique na be mission que promotion wata promotion ezati polémique efandeli promotion et bon album so bisanga banzembo ba retira dans leur betelo ba DDD no betelo ba nini
Ben beaucoup de comme mon messano. No bete lo ba chant. Mais so yebsinga banze mbutu landi ya wata ata ba générique nzagi. Pour nini? Parce que ça na bateau ba so la promotion. Wata fandi asa bimisi retirada na e mais au moins que fi o pena za sase o za la pena wata. Depuis wata perda bateau ba so ko lobe na internet. Wata mutu na bimisi remplaçant te o lobe ndeti ba sa ko lobe avant. Album ebimi mais bo kangisa bateau banzembo. Rien. TikTok am te soigne sa biso TikTok soko koti bona kango ti butu o ka banzembo wata o ko ko ngota mso na journée mo m sous 5 places m sous 7 places mais o yo kango teke o kuna lobi kuna ndenge kangaka non bémission ezo leka album na actualité tu parles trop ozo diminuer actualité album so on va conseiller na chemin de la gloire na bimi alors que la français dit baya charge yo le kaka be mission minene le ki pa papi mbuma ndenge le kaka na ba yembi ebele o lobi muke o kimi no polémique o le ki pa jazz o lobi muke o tiki ba yemba donc o le kaka be mission be pa o lobi ka muke o tiki ba yemba na polémique o kimi yango zongi na oboy mais yo on dit ba fungoli ba nzoyi fali batu no makambo ya disque na yebi yango te na kongo boto bazongo boy ozoluka ka ba problème yo moko kaka ya sans problème fali na calcula yo te na ba homemade fois nano calcula yo te alors wata kanga visu ya mabele soko kangie mabele te na kelukele soutien na tombola kanga ye mabele Fifi non zelo yo manke fali parce que yo ka chauffement ya solo fana na kiti ya ko manke fali nengo laka ki Alexis no bendo mabele na singa cordelette mbuma bakalinga yo mbuma liboto ngana ko banga yo mbuma liboto yo walo kwa kisangala ngana ko banga kimbirikiti o mwana mboka bakizo zoke za bako ngesuka poza kiti ya RTGA okena ko lala kisantu poza ka kiti ya RTGA olana kisantu 3 jours fia ba kisi yo mutaka na ba kisi na bako mwana mboka yo poza ka kiti ya RTGA balongola muninga olela ngo 3 jours na kisantu bolole ndoki nyama mukonza ya kobeta baninga musinzo yo kasi ko bimia na komba fali yo wata yaga baso finir kuna jeune tala baso finir koto ngai dalingi suka mafinga pembeni ngate dalingi me michote bobo bimilo ko banzo ibweneni pourquoi vous calculez fali ya pako yake no Michel Bosso Alexis wacha banditi po ya pakanda na succès ti yepe ndike banda kenda iba ba musicien fi héritier on ba bokele mpoka tout le monde cherche yo si oza mutu oza tana 1000 faux compte nga na kotiko banga muwa te na kotiko banga fifisi wa te wata atozi bataillon ya batu salande promotion benga batu na yo bo salande promotion bo sala Alexis wecha bandi wapi ya mpaka muta banda ki aleki na émission abengi fali mwa mwasi Alexis abomi moto mais audio ya héritier nde pesi batu kanda Alexis c'est le problème te Alexis bagangela ye ayoka na ye afandi na ye alobi ke chemin de la gloire obanze mboye kende bien loko mona Alexis olobelo malamu kote moka sali audio o pecho na soko oloba malamu nanga parce que to confisquer ke na ndako to bete o ça faux vous cherchez quoi tout autour de Fali oza pepe soko lo mama pepe yo gel yo pepe calcula kote olo makamla sa zwa bilo boyebi pepe bino muto apesi Fali de bova makamba eliko wana kopo wana c'est pepete pepa monique actualité zati Fali ba actualité leki Brazzaville Fali boy ndaye ko pesa ko Fali de bova petit Fali de bova ayo pesi connexion ya eliko na muta pesi pepete muta pesi connexion na eliko wana boko sa bato Adidas a signé contrat muta pesi contrat wana esa pepe po bengisi na concert Adidas pepe oluka par tout le moyen pas déstabiliser Fali mais pepe okokati
Bilo boka jele Pepe a calculé la rareté. Tant que blanc na mosaka yo ça l'émission lelo. Pour na makamba liwa ya musicien akufa ki pa biso autopsie. Blanc na mosaka, oza au courant que maman ba autopsie ça la émission. Tout ça c'est Pepe qui envoie ba petit na ye. Blanc na mosaka c'est l'émission. Oh ndenge za boye. Yo keno loka batsoki bakanga badina mbwana biloko na ate. Ndenge eza boye allié musicien a contribué les l'autre côté on a retard information yemo mama kolo musicien asaki déjà émission abike mwana nae asaki komela masanga mute bomi Fali et puis Fali a supporté matanga nyonso yo lokola Pepe ovandaki oluka place kokota otindi blanc na mosaka kendo Pepe yo batno tu balekana te fem to tinda bango blanc na yo ça les monsieur sopi yo na Pepe et sopi bino parce que famille wana mutu saki da témoignage boye na retard tout ça quand on va calculer Pepe sali bino l'autre côté yo jalo le bela Pepe chaque jour ala la té ata la place ni fallait dans la ville pour kota asisi ba marabout tout banganga tout bécantation tout pour na Fali yango monya silipe le ndenge azabo animbaka te azelaka jour ata vide kosalama akota me Fali ya mwana nzambe take nzambe alalaka te okota te tano ekoki vazi kende wata swana na ona sele yo fifi suya mpona ndimo mpena ke kosa alarme bo atake na sele ndenge na ataka sele na silisa ye na vida ye asila batiki bino charge bo atake sele yo bo atake Ferry bo atake Mark House bo atake na Mark House bo atake Ferry apo boyepa biso bo atake Fabregas oyo omelisa bino pema obenga bino jeune talent Fabregas obengo jeune talent mais Fabregas ayo kuto na kati ya musique mais obenga héritier jeune talent sko bino tout bozana na bokoloba nani asaseli émission ebeti nani asaseli Fabregas émission ebeti ndeti nga Fabregas atindelanga bato na poto mpona nyata ekutu réglementaire na l'accès ke akutu komeka te pas de blague zonga kuna ebino ba wenge kuna zonga Fabregas wana bolakisanga ke bino bo danger bo attaquer na Mark House bo attaquer ba gouve wana o ba omema wata likolo bo attaquer bana na ya Fabregas na o ba osaka l'esprit na bino bo attaquer no bana na Fabregas bo attaquer Fabregas bo attaquer bandindine tout bo attaquer Seleo bo kena fere pona ndima apo boye pa biso po bato bazo ko attaquer bino bangwana bozo kima bon bozo apwani nana sim so nana sim no ke a espace ça Fali asali bino nini Fali asali bino ndeti nini nous comprenons pourquoi héritier a solo guerre na Fali pourquoi jusque là je ne comprends pas pourquoi héritier a solo kasa la guerre pour album no talama il faut seulement coller Fali la polémique promotion est comme émission promotion ezalaka pesa mbongo babina banzembo na Facebook babina banzembo na TikTok bato bapesa bato posa ya koya kotala yo promotion ezalaka bongo ndenge bazaka kosala lokala na retirada nga banzembo na musu na kangango te na yo kanga banzembo na musu Dieu me voilà kanga banzembo na musu na ndaka Karina de bazo bina ngo trop azo pesa ngo elengi lobi poke na ndako tchango ko moyoka ngo poni ni mutu mo ba pesio elengi nango abinya ngo trop yoke ngo trop na ndako na ye asela ngo ba vidéo trop et pesio elengi po comment yo chez toi mais ozuna o muta bongo te ti lelo o te pas olingo misa la classe ke nga ba côté na longwa nga na kipasu mamboso na te tu es des dons mais cherche-toi ton adversaire c'est pas Fali ton adversaire valable auto mon abiso tout eza Fabregas bana wenge bino na bino bobeta na ba 12 kuna bana wenge bino na bino bowele la wera bobeta na ba 12 kuna etali biso na nini boke no papa bofuka mabosenga papa neni bokoma boye etali biso na nini combien de fois to kima guerre n'héritier watanabe combien de fois to kima to boya mais watu za ko insister ka eza biso poni poto tombola album supposons que bon to sali guerre na biso
Et c'est l'avantage pour nous, tout c'est le désavantage. Et c'est la première désavantage pour qu'on finge kota. Tant qu'on finge kota, wato kita. Album et kita. Parce qu'on prend un respect na yo. Oko ça la guerre na journaliste afali te. Yelo ko ça la guerre na bande ya fali. Et simbote. Wa kombote. Yelo ko wata ça la guerre na Alexis Wechi. Wata ça la guerre na msona Jaël. Au moins te que biso ndo foule biso na fali au moins so to danger. Toi danger. C'est la promotion na yo. Fais-toi un grand. Ça suffit. Promotion, il y a le bon mésate. Dans la promotion, il y a des missions. Pour émission. Leader azalaka amona na pamba te. Soko beti mission mo faut pesa mota. Vous allez retourner nango. On va le beti sous moko. On pesa mota. Vous allez retourner nango. Soko zongo beti sous bazalaka bongo, bazalaka te. Ba pesaka album et comme étouffé la bémission. Pesa album tan nango bimba. Ozaka muta vidéo chanson. O pesi biso no elengi album to vandi wana. Batu ba luko. Alobi nini? Alekiwa. Asa ana Africa Radio. Akilo bakuna tiki Congo. Asa wa dans les leaders mami lela. Leta bo luki alobi ni pa mami lela. Album ebeta. Challenge ki ezoki. Ba journaliste no basaka album sans polémique. Ba vendre ka album. Bo so ba CD. Pour le reste de bito ke na stream. Moment na stream bo mona vrai Marco si sa teki koleka ba leader ebele. Biso talaka YouTube. Talaka YouTube. Boko lotala Marco si na ba streaming bo mona ne Marco si sa teki. Ofandi si biso wana moins de émissions plus souvent c'est son album. Oh Francis Dubai asa wana album. Ba belle solo fifi si wa album. Otu s'occuper moura mikolo album. Ofandi si son album kaka. Et boucher sur ma toy to ko bayembe trop wana nze munina wana tita ngoza ninyo beaucoup moluka si mo ngwa bien tita munina ko ke opana nyoti olongoli no polémique o fati soka na album monani aleka boy album o fati soka wana o Alexia Lobaki o Jela Lobaki yo vani no misali grand o mi vani wana moins de émissions ba oluko pour sali makambo il faut to luko asa pion asali album asabi na poto to na kini mais jamais yo vandi biso na be mission o vandi biso na be mission polémique et double album na la mama kaka na kila musika te na la mama bati générique héritier bimi la mama postango 18 heures de temps et ça a 3500 views. Mais émission ya héritier quota. Ce qui 3 heures de temps, ça a 8000 views. Non bien, hein? Donc émission où le album n'a pas view. Donc il a dit que yo kati, plus mal loba. À force on loba mingi, tu as trop gaffé. Bon on a fallu que yuma dans loba te. Bon on a fallu yuma, muto zo fallu za gezma wete. Muto zo fallu. Za gezma wete. Na que émission papa mbate. Na loba ni. Alors attends qu'on réfléchit. T'as besoin d'un bolombo de to yebana. Tande tala bata fali de to yebana. Pour faire les cas TVT. Après ça se passe aux abastar. Les cas TVT. Au fur et à mesure les cas TVT, besoin de régner ka ba gelou, to za ka bastar. Pour papa les cas donc carrément wario fatalanga. Aïe bah qu'est-ce qui se passe? Allez karato te sera bête mission, be missionnette et mission bête kaloba ke nzembo za 100 000. Ti lelo. Et comment répétition? A bête concerne à Brazzaville. 3 millions, 2 millions, 1 500 000 tables de francs CFA. Tala sikoyo sorti à Fali Poupa. La concert à Brazzaville. Sorti. A bête côté suspense. Pas ébi keye balobela ke trop. Et côté suspense au musicien monté congolais. A tika la boule ke asa ba sorti de quoi à Fali. Botala ba concert à Fali plus à bête à la Brazzaville. Aïe les continuer à suspense déjà sorti à artiste tu sens que mutakoti oko ka mboma malili yo moko mboma malili c'est il fallait bomber longi oye ba melongi za noté c'est ça l'artiste fallait bêta concert à
fallait fana na monsieur tout bata ba chemise à pembe yemo na katikati ne obi ke ba fana na table ba te ba fleur concert mon côté ya Congo ezalo kwa concert wana fallait tika oyemba basa ya kovanda podo mitoko sur sarati bino boso ata ko bulata makamba bongo te ndenge fallait saki asabeta ki concert ba vanda ki yemo ko pa fana ki ba oyemba ya kovanda ngala ko sa concert ndenge ni to chata ba diemba to fana ba diemba bino fo ofinga fali entre ta fali azokendeka azotika ka ba œuvre bino fo bofinga ka fali bozaka ta moke ko s'inspirer boza trop ba boîte trop masoko basi trop là ba chroniqueuse et comme ça nous dengue et comme ça nous ba bololé trop masoko basi trop boîte ta inspiration moke to fallait ko leko o fali wana yo inspiration exacte est-ce que fallait ça vient zéro nana ko contredire fali concert abeti na Brazzaville nana yo contredire abeti kuna concert privé na Point Noir bon mwende bat boleli fali à chaque fois ko beta na Point Noir o beta na concert en plein air concert à moins cher yo ka ba concert à cher fanatique à leli yo ba benga retour baf les ongi fanatique na Point Noir comprendre fallait kaka leki beta super concert à siko bino mukoni to ba fan na no ba salbe mission bo bolela au lieu de chercher au comme supérieur bozo luka au comme inférieur ele ya luka ko contredire fali bosa pe makamba minene bino bozo luka fali zane ka likolo bino boza na si batala gelo ni fali salite ngala sala awa na kangawa elo ni fali salite ngala sala na kangawa boyibiti tala concert fali beti na Brazzaville depuis to banda wendo ti lelo na beta concert a bon fallait attendre ba congolais te fallait attendre ba américain ba concert soteli concert ya DJ nani Rick Ross ba concert na bango ba concert ba Rick Ross ba concert au moins ba concert ande fallait comme otala ba concert ba spectacle ezaka makasi o Jeza betaka concert moboy o Michael betaka concert moboy abimaka la C fallait bimina C o Michael betaka concert moboy abimaka la C à podium fallait obimana ça à podium no kita no changer bilamba no mata micro les angaka na nzoto no quitte tala Paris la défense tala ba invité tala yana kamuka so tele la podium azana kwiti fallait gérer pota concert wana bien partir Ariana Kamuka azana maman na dream mais autant que fallait gérer pour adhérer donc à gérer mutumbo mbolo ko Ariana a gérer tia kiti abimisa gezi mawete ka pesa mbote etikali image 2025 stade de France bino mu kolonini cas de polémique à la con j'ai la finga ou pas fallait ozala kaka fali stade de France ngam no beti sango yemo yeme non comme polité neni pour 2025 fallait obeta stade de France est-ce que j'ai le fa beti sa fali na stade de France est-ce que j'ai le fa finga mutu pour fallait beta stade de France j'ai le yaka ko ça la droit de réponse double stade de martyr muta fonga stade de martyr ka falit po bino tout bobeta stade de martyr fali muta fonga la ngoti pas ni bino boza ba idée avant falit il faut que ça kana après falit pour bena polémique ka tu beta double stade de martyr falit po to beta ba arena bino bo beta ba Nike arena faut fali ka fongola ti faut fali ka fongola ti ba kombo arena wane comme elengem na bino po fali fongola ti pour muta beta concert na stade de martyr abengisa ba journaliste ya libanda c'était fali abengisa ba journaliste ba wuti Côte d'Ivoire ba après ton petit fali de Beauvais abengisa pe ka journaliste à Côte d'Ivoire nana pesi biso elengi ova na kiti ya ba ivoirien yo sa l'émission n'est-ce pas c'était pas fali nana pesi biso elengi wana c'est fali pourquoi bosa makambo ya salite tant to swana yo fifisiwa yo ko sala ke kiti watana ba anya tapis rouge okosala ngo fali squad ya tapis rouge et carrément moulai to longola wata na distraction to cheba tige koto lelo aussi mais on comprend que to lo ba bien pour na lobby fallait être le seul artiste congolais anyata tapis rouge passe ba américain bazar baninga ne ba congolais bazaka wapi de musicien congolais baluka ko coller o batake tembe na Kinshasa to bimaka libanda Kinshasa bozala ka wapi to bozala ka wapi parce que longue automatique aéroport to kuma aéroport qui to décoller fali na fali polémique ezaka so akiti na aéroport quoi aza congolais tanga ozonga akuti makambo so sakte journaliste moi finga à part yango
À part yango, comparé nanan, incomparable. Tapis rouge, yemoko. Azwa trophée, yemoko. Akene BT Award, yemoko. Boza wapi. Mais boza ben poli pour nous manquer respect. Mais en soi, c'est lui le numéro 1. Est-ce qu'il fallait Luka Binemi, te Binemi ne bien coller? Je ne fallait Luka Mission, moi, comment là, c'est éliminer. Depuis, il fallait le quartier la tête, le respect pour la mopa au Mokondi. Respect pour la mopa au Mokondi. Mais Kofi a débordé ma limite. A comment on trop loin. Tiens, qu'il y a Luka, à côté de la cima, conflit à Nikina Fali. Pour y avoir pilipili mungo Luka, parce que ça a débarqué, parce que Nikina, c'est ma classe, Nabiso, patati patata, bakota ma comme vie privée, il a fallu. Donc, il fallait mettre un vieux, joyeux anniversaire, vieux. Malin. Mais fallait un respect pour mon pas au Mokondi. Mais fallait qu'on fasse un respect, on a dit. Ce que vous avez fallu ma belle na wapi, fallait ça finga mission ni na Congo. Asa finga musicien nini. Asa banda nani. Asa yokela nani likunya. Ahemba benga ngaye na la kisayo nzela. Place yo yebite, singa mninga la kisoti. Donc, il faut calculer Fali pour ça heureux na Congo. Il faut calculer Fali. Mututu a finga Fali. So zong na archive, dans la muto ka comme ça Fali. Numéro 1. Ah, mais la minute so ba combien de personnes ba ça drapeau, ba tomba drapeau boka. Fali fait partie. Vous reconnaître gaé. Après un moment donné, ce qui me pèse quand tu me mutu, boye bo fingi. Mais so vous reconnaître gaé bien. Bola kasanga ba agenda ya ba calendrier ba musicien congolais tozana bola kasanga ba masse na bango ba étranger banani bato bani ko s'intégrer ba masse na bino libanda ya Congo banani à part ba polémique na ba kamana no boza bino ya Congo ba musicien congolais tout sans exception ba masse na bozo na bango le banani poso moni fallait au mona Davido je te beta match quand ni Congo gagna Côte d'Ivoire au moins que mon kobe bengi fallait une appel vidéo. Bon, c'est pour l'appel vidéo. Mais monsieur Congolais, bon, les camarades étrangers, à part que c'est un feature payant. Bon, on a pas ça fallu jusque là. Mais vous avez ma bombe. Les Camerounais, ils sont mobimba contre Moutoumoko. Les Camerounais, pourquoi nous sommes en télé na Congo face à la contre Fali? Les Camerounais. Pourquoi au moment où on a ma banga boy? Ou Mikolo contre Fali. Banamike contre Fali. Bao bazo bimasika contre finalement mutuni na walinga vivre la mboka asa be fort rebelle bazo sekera la sima ba finga keka ba sela keka mabe mutuni so lini polémique na falité alors benna maintenant matoi quand tu fais ça ya pas kaleki ya pas kaseriti ya pas kaserwata tia finga wata bisa banka mutu e bentimite soki lelo Alexis we chakoma na niveau a finga wata si ya pas kamtalo ba makamano Alexis alobiti Alexis oyebela ngo wapi. Tu vois, y'a pas kawana. Tant qu'on a tevo finga fali tolo banane. What that? So c'est la première fois bagange lio. So commis 2 fois. Ceux qui bossent à ça au courant. Promotion. Et les cas, mais mission est belé. Pona ndi mabino baba yaki. Nana posa mutu mo écraser linga no selo linga comme c'est moi muki. Mutu mo boy aya pena ate pick and na selo na ndi mai. Bino ba danger ba munoko bino tembe bino tout ça là mutuma bimono sa pena ke ngana yo di ndenga na silisa marka uz pemi na fali na silisa marka ngana ya pa bato bazo mona ke bangonde ba supérieur na silisa marka uz kao ata sale mission ça sous ne fêter auto sale mission ba chrétien marco si moni ngana yaki pono bo pese makambo nie na sili sa sele yo pembe na fali akasu ne fete asale mission na répondre ete na mo ko mu pepe c'est que na melio makambo ozawana no ya tiko bino ndenge Fabregas ndenga na ni ataki Fabregas abela liboma atinga batu ba ya ko beta nga ba levinga ndenge Fabregas na belsa ke liboma 2 jours ba postenga juna ni atake sur émission ba postenga Facebook ba futi ba mbongo Fabregas a futi ba page ba mbongo ba tchaka ngati Fabregas ba page presque tout ba solisanga
So ça na 20 pages na solo na 18 pages batina nga ba capture ndengo zo futa ba mbongo ba posta so be émission na ngati pona oni ato likolo papa ba poster nga ou pas so la sala émission na YouTube ça les 20 000 personnes batalinga so na page na nga na sala émission 1300 personnes en ligne ba yoka nga o futa ba page ou pas nos aka gel show Pepe abenga Sandaka Zadi abenga page polémique ba futa que 500 € par mois pas posta ngadi tala niveau moteur ma Pepe mais bino mona ngala kipaba ba page ezongela nga capture quoi tete bazongsi show yo ebika kitoko père siko yebisanga nani siko sa puissant c'est que nga na puissant parce que no déranger bo fina nga ba na ba page posta nga souté bo ndi bo tshaka no mbongo anji pona le kana nga ba page té mais boy ba kelé na sala émission boy mbat bo talanga so ke beti 80 000 views 100 000 cas 100 000 personnes batali direct na keno wapi so yo futi ba page na TikTok bo tshanga na TikTok ba 100K ba ochanga ba tala ba page TikTok ebele na boso ba page ba ko muso ekima ba yinda ba nini ba shika tala ba page na kila mwa binope pona ndimo yo fifisiwa yo za maréchal ko ta fait ya héritier ko sale ya ko takesele yo na ndimo ko bisa Fabregas minute po Fabregas mtateka kayo oyeba na peka pa bosea ateka pa batebele ya ko sisa sele yo amake patron ya aussi ça c'est le amake patron que na ofinga maka uzina ndimo yo moni aoleka yo finga no sele yo finga maka uzi finga ba gouverneur ndimo ba sili so na journée moko aussi la valeur o bambana na sena wata yo konkele finga bamoti finga bango kuna boko kate ngo baluka wa ngana silisa bango no na ekraza bango kao pona ngamu sana sala ekoki kutu on a ça les gens comme tabisi pour na niata ba bordure ya bobebe unique dose unique pa magalo mama kenda magalo mama yo mona sa sunde fe akenda ndeko na tangele lo zo na lamushi bakenda belanga mangungu na poto akofanda te tokofunda ye tokosala boy akenda mekasko ko comme na leve lo ngana komaka andi moza mwasi comment on a level wana oza yo moko la spiritualité la normalité ozo na bato bi spiritualité la bango te na niata bango ta o magali lo bomba ta o soki gouve ta soki mama kauzi yakawa nani muto lo le mokilo muto ki ndingu le kana boye muta sesa nga ba gel nga ya kutuma be pasteur wana nani dite akanda na bimisa na yana bango mwasi na place bateka bibende atika nga l'aise a changer mutu on na yana bango ba dose unique bango alama le papu kitoko na fandi po sango paselo azana muto a diminuer lo kwa ngati nga selo ya lelo ngati na Afrique du Sud na car ole la petit wana wawenge petit wana rien boke no sona kuna Pikas soki epe no matière Pikas ndo soki directeur marketing affaire wa remplacer nani Trésor Congolo po Trésor Congolo kimi moto Pikas wana allez combien de personnes moi c'est akufi bana mi bale ba kufi ndeka mobile akufi famille mwangana akima millier adodi mwasi adodi bana adodi ndeko na mobali adodi batu na tamuki komika directeur so ezaki fali ke directeur a marketing nana boduga kufi bana mibale bakufi ndeko na mobali akufi famille lobike mutu so azana liste mais ero tolala ate mais Pikas wana sisi famille piu na tamuki akoti na mwepe pourquoi tazo kongola kimaki apakata kimbanga kokite yelo bomate mais si c'était nous ROCG bato soko famingi gigola kaliwa kufatikana ba audio bino kuna elobama soki zaki ka fali pourquoi faut que ça ka fali po mokile telema mais ya bino mokile telema te mais bozana ba leader ebele soka muta kuma lobelo akuma lola na buto loto
Okomo yele bolingo na nenga butu. Bate bajoli se bele basi bakima. Bakima buzoba. Nga va fali ata mukolo moko na lobango nina vandi buye. Ata mukolo moko na lota prise. Ata mukolo moko na mona apparition prise na ke suko na sende bino koko mutu. Amona ti. Donc on comprend que mutu na mutu na spiritualité na ye, mais yana bati mususu aza makambo na ye moko. Ani na poso baby sauté. Po biso te toyeba poto bena ba orchestre mususu. Bino mo boye bien. Otali sa nyoso. Donc chacun de nous ton a bateau pe ana motema osunga mutu sans salo mabe. Sans lection na tatami. Sans sengo soki nini. Ga sali oka bolamu na nenga normalité na nenga bolingo nzambe. Ah, mais belé poto yo. Poto yo. Et belé. Et comme ka poto be ba. Toka kuna ba mosi vite ba lide de hey. Mais biso ya ki yo mona ngana lobela fali na yebi ba leader. Yo mona ngana fanda na sukola sana yo ko. Oh apparition mo ke salamaki jamais. On a la na moi lokola prendre na moi. Nzambe, soit ça m'a ramené à ça pour ça bekonda. À ça ba succès na parce que toute autorité vient de Dieu. On a la yebi, c'est ça. En dehors de ça, le quoi yebi sang l'autre côté, na mona kapé l'autre côté. Esuka wana na compagnie nyoso, jardinier azalaka, portier azalaka. Donc so bato bana kata bureau, et singité na za bureau, na pofe na za na se, place ba jardinier baza, place portier za. Na suki wana ono lie koki yanga. Mais bele bozala di sasa, bona ba mpoka ba journaliste faut le ba délivrance. Bino mo boye mo ba leader na bino. Bebe ngo très bien. Toto yebani. Kitoko. Là ça nous rend c'est la paix du cœur. C'est la paix. Olala kitoko olamuka kitoko mais wana sommet ba orchestre nyoso. Mais olala en paix olamuka campé. Mais on a orchestre de orchestre tout. Maman janja orchestre no maman janja. Bozaka kikitokyo. Pata ba kisa ya salité. Ero ba kisi mo be tata mo bana na bumbu. Vieux mo za masina. Kisi mo be bimi na Gabon, te na Zimbabwe. Abolole. Atoro. Fallait obéir na boma na Congo. Mo ba mbishe be ba okata bilamba Bo okata bilamba Pona falia. Tozawa Ivi, non zelo. Obaki soki Alexia ye. Yo o touché fali. Ngasko na ye. Non zelo touché fali. Tiwa. Baki soki Alexia ye lisusu. Non touché fali. Fallait a saluer le côté. Fallait a tumboli ote. Fallait a zala mablabilo te. Otali muta bandaka te. Watu bandaka na obe mpaka. Watu bandaki biso. Ofinga fali. Okesa bana basi. Bana basi mbalo makambo ba 100,000 nzembo $100,000 ya paka mtabandaki mais pour vous là to ya paka bandi pona bino eza bien mais top so to ya osongisa biso to bana mabe biso nde bana mabe mais bino bo banda fali biso ta fali to vanda kimia to ka kopesa réponse biso bana mabe bon pesa so ba rapport wata soit taille sa promotion qui m'a distraction. On m'a dit que distraction. Et puis so passe pas la soki na okesho mutama yela ka Francis Dibaya. Tala nan comme na yampaka. Sagesse maela ba illettré, e ba shege. Tabe mission sala terre à terre. Biloba okocho na libulu. Msusa wita dadi mola ayela mama na problème isala ki bwa nani Alexis wacha manke yo dadi mola ayalo babi loba Alexis wacha ya nyata epesa ba liboma tale suso ye oyesu na nani komone nani oyesu na fivi on ndi bosa ba bêtise Zota Francis Dibaya tika iye moko asa no musa ye mo pendant 1 mois ba meka mutu bongo pour moi Dibaya ke na no mo logique Dibaya zaka terrain net et mo ke na mo logique ata linga meme ndeti mo polémique mo pesa information orchestre vana na Dibaya ye moko pour apparemment na yo pe obunga mabe ya wata linga ba diriger te ya linga a diriger or que
moto a commis supérieur, a comme on a pour ça conseiller, a comme on a pour ça équipe solide. Bah puis c'est que oh ah ça là oh ça là té. Même nous les que monsieur jazz ah t'es boss té. Tu vois monsieur va les cas. Ya non important té. Équipe school va casser ça bon. Yo siko linga ba dijoté. Ma bé. Pendant un combat grand, il faut en abattre. Ne fais pas ça. Ne réponds pas. Non, on va pas te payer l'internet, c'est pour ça qu'on répondrait. Parce qu'on a encore fini. Pas si na mon thème, mais on a fini. On a fini. Et monsieur jazz. Pourquoi bah, on a clé. Nani boy, boke pas jazz. Bon, c'est une mission, Anna. Jazz, non, t'es d'abattu. Yo, batami. Bayembi, je mets de la voix pour les chorales. Papa catholique, peseli, bimi. Et monsieur Tikali. Mais yo yete. Oh, il faut pas que monsieur moi, bokeli, loko, mais what t'appelles? Ah, tu peux me dire, je mets de la gloire à l'équipe à 2 fois. Oh, tu comptes na posa. Oh, le bajouni. Aussi, pendant que album est côté, après, c'est ni au lobby. T'as la batoune, balouka fali. Tala batunde baluka fali azar ya rare omona ke mutata moni kokodila so omona ko moni fali poni manka fali mutazana siprier face à la vidéo nazana siprier anzolo amona ka fali te mutazana faire gagner la merveille nazana febo amona ka fali te mutavena papier dit je suis avec les libéraux les directeurs amona ka fali te mutamoni soulé azomona amona ka fali te mutazana gel chaud face à la vidéo je suis avec gel chaud la larme de papa pour mon ka fali te amona ana sa ta vidéo na gel au boka la page papa omona siko yo ça partout on les a conseillé à tes petites sœurs il faut réduire boîte. Il faut réduire comment on a pamba. Ce que les lots fabriquent, c'est comme beaucoup finga, ok. On l'a la par-ci par-là, on a partout la poto, parce que ça rythme, on même qui ont déjà donné le débit, que tu es partout. Moi t'interdis yo ba camarade, moi t'interdis yo ba relation, mais fais-toi rare. Osaka dernier fils à wenge, suki moi na wera suka. Zala makamamo na wera suka. Il faut limwaka miel kuta zanga succès ma limwaka alimwaka ata petit fali de bova tout le monde qui na boîte petit fali de bova na mona qui na boîte acha kuiti na ndako ondimi za leader ozoluka bakama minene mais supporter pe ba pasi nango na ndimi na za gel chaud ala larme de papou mais nazo supporter cause la komi vande là. Nazo supporter yo yelanga ke obimaka te nazo supporter et le quoi salité le quoi Virginie Manganga zolo le quoi très bien et le quoi salité bon mais mes potos pas au fin fali net le quoi salité Virginie Manganga yo na spécial direct yo moko et le quoi salité Marlène na ke mission jona ba MS yo Marlène obenga ba fire pesa bonke mwana ana no lukae soki na jeu la ko bete yo Marlène na kana mission yaka yo kasi yo grimace nga téléphone bembeno nyame loko batika na bani belé imbécile moi so mo balali re ana leki balali yo na mboko moi ça zanga chance nyame tula yo imbécile no Marlène bembeno kufa yo Marlène no luka na bembeno ngam na mboko yo Marlène yo na loboko beta nga yo eloko alia kam tomo fufu muke akati estoma nyama bula yo ko beta nga na mboko yo Marlène. So na moni na ko tube mbeli, so na moni na ko bete, na seja combien de temps na poto. Yo place nga vandadi. Yo Marlène yo, eloko zo ko mbongo kala mu kombo so imbécile. Nga na camarade no Marlène. Nga na camarade no, mutu ko mutu anyoka boa, ta kingo mulelo kwa inyama yo. Yo fana pe, fire. Boy sa mwana na ko bete mwana no ka yo sumbati. Ba yo bitula ba bala te ba zoba poto ba sangana ba lora tendance ba bolole yo Marlène yo ko betanga yo olotango si tu bofongi il faut que yo lotango ke yo betanga yo Marlène yo ko betanga na mboko na vandi pe yo betanga Marlène faut ba 10
po yo moko boye na konia to bambata moko omoneka nde obelaka no mo estoma moke otikala nango mobala sundolo na bana oke libala obimi na yaya na leki babwaki oyo bazongisi yo awa yo Marlène jour osala erreur nga na osala émission yo ye tobunda na bapena bafaya bafunga bakamera na kobeto na niveau moko tu vas regretter yo na loboko obunda nanga yo za loboko obunda nanga yo ebinga te ngaka matata yo ebinga te yo kaka otala nga na TV yo ebinga boye de vite nga bunda na ba mibali yo kobeta nga Marlène tuna ba ex nga ba oyebiso yo kobeta nga nga na lokwa nyau okoba no bambanga banzete pourquoi ça ndemo kongo na nga fozala na lembaka te okobeta nga banda 1h ti 5h na lembaka te yo Marlène yo kobeta nga maloba nazo tindela bato wana obenga faya na émission mwana wana na kotobola lokwa nezo na kati ya zolo so suniti ta vie ozoli kofi ya zolo bimi so makila na zolo na bambelo na mesa na basela ba émission kana somo na nga yo te loko ata la poate mbesi nyama yo na bambona na mutu na mi naza ko zelo ya na kweso kota kwa mirana na bambolo kwa likayabu likola mesa to sala ba émission yo sakana ngai na camarade no na poto na la père na yo na poto na la père na yo po alors faya make ozena batu oloko so to vena bango ozena batu po sepelisa bango na bengi pona lo belage ozena batu kasi yakati bula o mutakala bible mutakala passage à bible imbécile basi ba poto la tamu ke ba bibina batu tout misaka maboko na makolo ba konte basi mo ba sans charisme bula wa yo bakala so pété ba glycérine bakanga mibale te oye poto obimina tout le monde ale botuli boye poto bwana identité te omosa nani na poto basi bazanga patience babimina batu tumba moko omosa nani ba musicien nyonso babimina bino bata théâtre tout babimina bino ba homme d'affaires tout babimina bino Marlène mwasi moko akosela vela so matata zemi yo na Virginie ka bandenge moti musu bolola Virginie musu bolole ye fa fingi falite oka bien te na age mamu kolobo oya poto neti ba gel show ayaki oya poto po fingi batu trop opération finga fali na memo poto na age no Virginie lo belaka mamba fali yango faire za na actualité te faire za na actualité te do yo Virginie za na actualité faire zo mema bat na poto pour muto afingeli ofali siko mutu wana na vie na sa pesa actualité no combien de fois complexé faire ça complexé donc chez faire opération finga fali na zilo visa biso toyaka na ba argument so muto touché papu nde toye toyaka tobeti masolo fali tobeti masolo concert soko touché nde papu nde toye siko tofandeli wana. C'est pas tout le monde qui a comme la supériorité au Sarana, qui a comme les colos, qui a battu sur ton solar, qui a tant à combonoter. Mais moi, la salle direct à ten combono. Bouta na posa ka touché, yo beaucoup mal problème. Pour pèser ma cambouté, moi que je suis égoïste, na pèse ma cambouté. Na c'est égoïste na succès, na moi je suis la lame de papou. Papou c'est fali poupa. Donc na moukili bona les demi-diés. Donc le père, la fille, yo, na pèse ma cambou gratos aussi wapi. Natala so comme les gars so te yo zonde ti visio ma keke so ki Alexia ye na ko toucher fali yo mo na yo vandiro sans ko benga ko tan ko mono yo libundu mayanga yo likabu ako tan ko mono donc tesa no makambo esimbati yo moko to simbati lo do memele rite poisi bo memele kilo teti fifi mo kilo lo comme tatoraka mabele kilo makolo kimbrukwiti mikuse makamne no so mabele kwa piki me misafi mikuse so na mbinjo ba fini ayene kilo bana kenda periti makambo wata na so maka kilo yo faut le kana contrôle bima ale mutu lo kwa fifi wa kilo bongo nga lo makamne yo on sa balle perdu mais on va de tenter pour nous peser combien de personnes a touché pe fali a touché ngana yete pour nous mona ye no pesa te ye fa touché po ebi ke jela za oya siko ndenge yo zela nga na yo no ya te ndenge yo zela nga no ya te ozino kara parce que c'est la larme parce que c'est moi fallait comme ça star taka na mela c'est le makambo taka
na silisa bato na internet osilio bye bye nga na silisa bato siko eloko kisangala yo tonto sangana fifi yaka na kolobela fali na talo kopesa na rapport te na yo kutu ko pesa nga rapport ba rapport za ko benga gotima siko ba 4 ans pesa nga ba rapport siko na tikina bino payer bo c'est les promotions bo c'est les promotions ba rapport ici li kuna na yo kutu benga ta mutokesa somo pesa nga rapport ndena ko yelo na TV okondima te kimburikiti eloko zo kwa nzeto basela baswanyela ba piscine moi ça kilo mabele kilo mutakala yo finga validité finga validi mwana kisensu surtout yo valide no yo ko mawa na makambo héritier kaka yo surtout yo valide no yo ko mawa mwana kisensu ay poto liboso no ya poto na sima valide tala nzambe na zalaka yo fifuza kalolendo kufinga batu validi mwana kisensu ay poto avayo so bikar azana visa na ya 4 ans boyo Nazi visa Londres tito komi poto nanga mutasuka yo finga na koti poto yo zaka na kishasa ozela visa pe héritier ti lelo yo zozela na poto héritier ata mobile ata likangu moto na mamuto tela biso minene ata likangu moto abengisa na poto ata mbongo moto zokosa biso nazana mbongo bokontaka mbongo yo na grâce te ba mito otikola oza visa te donc yo fifi na bakele no sotira so na vie nazi visa à Londres nazo kende poto nazi visa oya visa ya héritier il faut zela ti mokolo wata nenga ye ko négocier ba salle boy ti mokolo wata ko négocier ba salle ti ko zonga kishasa atali liste ba journaliste nda kotisi yo pose visa bongo fifi yo poto ngoya yo obanda ko zela nde wata ba fi ba mito ba fi yakini bako yibiso eloko ezateli nzanza mapapa Julinda la princesse eloko ezate na ke poto melelo ozela liste pe héritier po ya poto pesa bor ba peso makambu yo mosakala zei mulongosi yo tatai telo wa vitalo ta munene tufuma yo kufa ne tufuma yo fo ba salo chirurgie fo ba kato mabele oyeli wata kilo tala kilo moi ça kilo amema mabanga bolole yaka yo wande ofinga vadi yo vana kiti siko waki soki vadi aye na kotouche fali na kangelo no ba porte mabebele on a 1000 dossiers yaka siko vande la vadi finga siko fali oza 1000 dossiers pone la cheka makamulo ba dossier no tout eye yonga kipavino na la poto bela liboma obenga fimba na telefone te loko aloba loko asoso zo lia biloko nyama yo mona ngana kusutukela ba camarade osala tout ozo sa camarade na boya je suis libre ngana ba principe na vie je suis débordé dato les limite mo bozonga te osala tout on se sympathise à la façon tout sa relation je réfléchis parce que tu es la plus dangereuse ma fille tout internet la plus dangereuse c'est toi osa manipulatrice osa sorcière en personne yo ko boma mutu mais yo mutu boma mutu puis olela ye la plus dangereuse ma fille tout yo na boya conversation na yo na boya appel conférence na boya pardon elle quoi moi no magali kongolo asale Michel et news star to ça ki ba mike ba polémique siko to koli deti ba masa nga ba jali show bana ba fille d'ici ba boti là j'avance a chana si esprit bon Dieu na kana esprit a charger comme suko finga soko sona sopanaka esprit bat internet yo fifi la plus malin de ba fille nyoso moté on venait over ndaka Josepha ngo bete musizo pa mobali bo vana na Gloria o yomo yo tonga no Gloria et puis o luka mi bali bo bete musizo o vana ba kamara no nyoso yo kutu na gaste bo bimi mi bali mo ata 20 fois eloko ezanga mnoka partout yo linga mutu ozaka luka place ali héritier depuis a rojango donc ojango bongo sani o toucher fali donc on place on le congo depuis na ba kisi na ba nyoso ozaka ko envier baninga tout envier parce na nga muta suka na ya poto
allez yo jusqu'au bokonjango nous finir on fali madame tu vas pleurer hein ok luka muche o bane pone olobe na jeli makambu boy o luka batu okama ba dossier no eza okokama kolela na likambo jela yebe onde nini keba mwana keba so za poso oloba Alexis ocha kumba fali camarade na fallait sa camarade na o depuis ka ba mo sa ba jewana bilo bona respect ba douter hein eloko etula njombo ofinga batu trop moza ne loti non na mono na boucle d'oreille ya malonga te non na mono epate bato ta na chaînette malonga non na mono na place olati to epate bato na moya kishasa oza ne tout mwana no kelonje mutu batia na morgue maintenant okufa te otana place sala bato te lengi te yango mona ofana na mibali te po ata na eloko excitaka bato te oza na place elengi te tandoza yobata muchi so longo bilamba vomi muta balso na ndenga sima na liboso muto ko mabele sombo talibele leki mutolo meno oboti te tasu libele ki mutolo meno oboti te siko libume mona na sute libume mukuse balusa na sima makolo minene simezate siko ozo ba la forme te oza 8 oza 9 babaloli to za 12 olingaka ba miki ofuta ba mbongo il faut misha bimona na sakwiti ka ke po petit na ngazara wana yo loba na batu yo ya kovanda kiti vient je t'attends et puis na impatiente ya finga fali ya ko finga fali na impatiente moyo osakana te sepelisa yo ndoki yo landa batu partout hypocrite yaka je t'attends Alexis Mutayete ngamu na ye yo finga sko fali po yo pesa ka lersi avertissement so yesusu na ofinga fali je t'attends madame no peso makambo 6 mois yo vanda finga fali no peso makambo 6 mois na wata ngo bae yo bengano fia bakisi mutaki santo bakisi nso zona via ta mobali mota be mota mbandaka ebela bakisi na musizo obeti batata mutami mo poto azate waka ndenge moko na Virginie bakisi makasi bozi mibala malonga te bobeti baninga ba musizo na bojenesi papa na suka ta mutu mota balabino eloko salite oyo bolole imbécile na ofifi na linga kote au moins quand on va faire appel conférence to so mona na solution na linga kote hypocrite okana ko saba base kuna ndaka ko Jesu kapi au moins on a relation na poto te so kana boka mutana poto okana ko benga TV na nga duche apeso numéro zipembe a c'est le joyeux anniversaire manipulatrice ozwa pété ba peso pe numéro te olana ba trace baninga partout l'autre suki wa il faut hériter na memo poto hein ne bela ba kisa kisanto zwa ne bela mibala baninga ne bela ba deuxième bureau yo e bela mamuto sali kubeta baninga ba musizo ko mana mibala batu ko sabe osuki wapi osuki hériter fa memo poto mako pousser nyama pia paka juma o mwana mboka nyama merci mutakufela yaya lela te sorcière ndoki tambuma misu nyama ozanga zo standa tambo na Kishasa yo ero ozanga to tambo to tema rabis to ya bis chege poto ali a McDonald chege poto kota metro ke wesh ozanga kini tout fino nyama mutalanda batasa bat nyoso kosaba video obanda kosaba lolendo suka bilo ko mabaka batu balobisa kote masala nani yo nani master no ba fi tout équipe nationale ba na poto nzamba ka juste pourquoi biso zo ba leader biso pe ka ba leader fait to tonda Dieu est juste yo siko yo mabele lo ka kombo lo pangu nyama imbécile mutawa ni douche basaki te longi mabele minelo kama makasa langa te mabele mabelo kama makasa langa elonga passeport kitoko passeport elonga pamba so mutabandika kingo tia kita makolo kitoko te wana taille représentante yo ozana taille mobe ozana taille mabedo taille mobe ko sata mwasa patron te ba taille mobe mutabete tata loko la cycliste na blouse
yaka Alexis Mutayete nga ozelo yo finga fali yaka fanda ya kofinga fali madame na osepelisa yo na osepelisa orchestre na bino na wata obengano omwende albeke bata makele na linga bango te bata bafinga na bengana na bango yo sikofa na kiti yo finga fali ndongo lakaki biso soki Alexis wecho ye lisusu seki na osimba fali Alexis Mutayete nga kozalanga plaisir va na kiti yo répondre fali ata 2 mots kaka bengano na orchestre na bino po memela wata problème jamais de la gloire elala eza dodo wata ye mo ebike to ba dangereux wata ko gérer biso te ebike to bata babomati bon aloba makambo na pamba yaka po apparemment bozwi moi respect trop mais on dirait respect ngo esepelisa wata pete so nasengi opesanga des émissions na finga wata eza te mais bata wata baotouche fali akobimisanga lâche to ndeni papusha ata yo bo na mutu fona explose na nango alinga fanda mpasi alia ya 10 fois bafingelaki mutu wana navana kisasa ye wata memanga poto navana kini na ntango nabelaka wata ya kotalanga ntango nabelaka elekala batiktok bainternet batutu wata komelanga ata bonne guérison nabela navana namona ata jour moko ke tu vas bien arezo ata bolamu ata ya bano baza kolandanga ntina barépétition ata bolamu a jour moko atalaki yango te bamusicien ale lelo soki oye obi olobi bolamu wata bino ta lâche oyo to oyozana ka reconnaissante olobi bolamu wata ta lâche oyo yazo tinda bato tindika chakali finga ngape na ovana na otala mais ça n'est de trop na olinga te place na olia 10 fois mutu moya obebisango na olinga te mutu otala intérêt na ye na minute wata otala intérêt na asile na David Mosoti so tant na lobaka ke David Mosso aza commissionnaire baproducteur aza eloko te David Mosso fali mutu asali ye asali fali te wata bamonanga mutu mabe lelo wata asile na David Mosso apesi ye nini na vie pendant tout ce temps bazali na David Mosso abakiseli wata nini tomoni eloko nini eza changement pa wata pendant tout ce temps azali na David Mosso eloko nini achangé wata apesi wata nini oyo na kongo tomoni ke depuis wata azali na David Mosso abakisi oyo abakisi eloko te tout ça ezo dimine bino esprit mutu loka wata kova na émission te atanga komba demer po moni demer akomi na baantecédent na biso tobengani ye po azokende biso na bêtise ale yo kotanga komone et puis ozwi soki challenge ya demer oposte na page ofitala niveau baprésident kongo baba sans esprit okozwa demer oposte na page oza na bato balobelako deja makasi poni bato no posta bango to pesa bango makambo te ozaki na émission okotanga mpe koma bafifisiwa mais oketanga koma demer poni complexe po demer moto amema ye poto fali po demer bato basali ye bawarrior mais comment watu ovaye na kiti opréféré oloba no bafifisiwa te motanga koma demer poni ni complexe à français complexe analyse biso kutu dabi wana tosundola yango esila ekoma 20 heures d'ita 4000 vues 3000 vues na mawa tout ça aujourd'hui que la fali ba problème donc ba bengane to ko pe ko récupérer ye que c'est zone oye pour mon que fali muta sala kete ye muta sala rabiso so longwe okei osili de beau type de musique on mo sabe ba vidéo ne lokande anel kasala na bana ye là c'est bon ka boy bye lik bon qui peut mais tout ça pas ouais déjà normal ye mo yebi kene na sabo ya 12 to benda pe petit wana ta ba visio ende basala na bino ba pesa vala na kiti na moto mosusu mais mukomo to mona fali va na kiti un vieux journaliste moi ça pas songolo pakala mukolo moko te papa ofanda boye un vieux so qui que ce soit je vais dire ota biso ba petit na ye au boire à gel chaud mais bino bo envia bato ba pas fali transfert le plus cher c'est moi n'imposera primo on a dit que bon pesa nga ngote mais n'imposer bango bon pesa nga ngote témoin nga ba page ba yela nga ba coopération ba transfert ba yebi transfert le plus cher c'est moi na pesa primo on a dit que ndena pesa primo ba anani aussi afanda po na longa kana ndenga kimia te en pesa ngo temps ye maman na sia na pesa autant wana potika nga mokoni fallait ovana tanto ba journaliste na bino ka fo tanga batafali c'est honte
c'est honte. Allez tout ça bolo bake. Bata fali mutu ba obanda. Bata fali te. Bino ne bo tande bata fali. Bata fali bo tabino te. Tabino te. Toyebi ne 12 orchestres zalaka. Toyebi da ba 12 ke yo beta bo. Ngana osalo kwa na yebi te. Yo nyata bo ngana osalo kwa na yebi te. Ata wata ye monda za bongo. Awa comprendre que ma bezo ya. Ayebi na ye. Il fait semblant. Lelo akabana David Mosso. Toto weke David Mosso fali mutasala ye. Oh bimisa. David Mosso alobana biso ko bimisa fali musu na Congo. Ata gali wana. David Mosso seleni. Gali soki gali gravel soki. David Mosso seleni. Aseleni. Ilo otema kiuna. David Mosso tout ce temps va un héritier. Abasele héritier l'autre. Il écoute pas problème. Muibi lo koso. Héritier seulement amena mbomba yemoko. Album nanga na bimisimbongo ebele. Jamais alobi ke album nanga producteur a bimisimbongo ebele. Aloba na bimisimbongo ebele na dépenser ebele. David Mosso escroc. Ba Congolais toni koyoka te. Kolandaka fali. Sauf tant fallait se que droit chemin. Bino so osamba yele bolba. To landete. David Mosso solliciter nga nabona nga. So fali kutatika ke bongai. Mais lelo wate muka biba regani na zango pour la David Mosso. A comme si wata na level moko te. Kutu place a kote ki wata. Atiki wata na se. Wata on dirait ça esprit. On ne kabisa biso mabe. Puis oza bato to za ba reconnaissance. Tango olingo sango ndeti na nkoke. To nyata kaka. Oyebi ke bana na boya. Mutu na place olia kwanga na ye. Olingo baby sango te parce que yo a pire vie nanga. Ya pire ser nanga. Non. Fallait fingiote. Fallait tongiote. Fallait saluer l'autre côté. Kambala moko komoloka motema mabe. Kambala moko komoloka ba problème. Ndenge babine file baza wana. Batumbola fali te. Ba mibali te Baba musicien te Kapo eza makasi po okozala nani opimisa album. Soza na bato makasi te yo vandisa ngo. Ba yokisa bato ba impose ngo. Njadi. Mutu yanke na kwa na ye na kope na ye. Ndeti onga asana ke abulo na nga. Musala na nga. Tu attaques, je t'attaque. Nakanga awa. Ya bulo na nga. Imemi nga poto. Loka ba musicien. Imemi nga poto na nga poto po bulo nte nga poto. Parce que madame, je t'attends. Madame, lobby. Ça l'émission finga fali. Pour ça qu'on le babe non mon dieu no yambango. Yo kokate. Yo bandanan. Loka do la kaki biso. Livre. Dans le épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Ça l'émission. Then yo la kaki Alexis. Que o manqué fali. Obenga non okesa mokile balukelo tala omoi moi comme le jaune. Ça l'émission finga fali débordé penza les cas limite c'est pelisa yo na niveau moko wata olala te et puis obenga no ni wata onimba te ngalinga semblant na vie te. Omoni na vie bato akufa na semblant. Bato ka ba fisi wa so na ki sans esprit to zonga pe ba camarade. Yo no mokile le 21e siècle muto asalo mabe ozo seka pembe no na budi ki budi. Je pas fait na lanza menaza na camarade moko. Demain ça de surtout ba camarade yo ba fille ozo mona YouTube ba problématique ba problème ba fille yo. Ba fille internet yo. Ba pa tumsu na sexa ba on to ara bato Deni bien. Mais achela pe ba stati ba seri mambozo yinda achelo pe stati akomo se le appel conférence azo tonga yo na appel conférence mais ba oka personnalité ya ndeni bien bébé boni yo donc na semblant mais nabi ke maman na hypocrite ipo ba fille ozo mona o nga sala sous semblant te na fana na kwela nga kitoko na pema batu te
bandoki ale yo lingo bimela na komba fali yaka naoke ku musika pona sabolo kitoko donc zero lobi pa sepelisa biso somba ba soutien no somba na tombola serré ba singa kitoko matisa mabele tina kingo yako loba mabele ezo melisa te bobota ba agni bobokola bana na agni bobota ba agni bana babembe ba mama na ba agni boteka nyonso luka bo moto yaka je t'attends yaka lobi